livre topé beaucoup auto la kakimino et sengeli toyeba les livres ya les petits féticheurs ya PPRD pona nini papa nkusu batangiye pona nini akomi féticheur ya PPRD to toyeba pe lisolo ngo ba imboka tala mituna zali ebele et sengeli papa nkusu apesa ya nonne to lobaka mituna za kabiso et ya nozala ka invité mote papa nkusu mbote mingi ndeko rusaki elongo na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami surtout bandeko bana Dubai wana na pesika di mambote papa nkusu to betaki masolo na émission lekaki moi mingi na Italie voyage na yo mobembo na yo na Angola ezalaki na occasion ya 310e anniversaire ya Kipavita bozongi na yo ba mebele lekaki mais avant to kota wana tolingi to yeba kozonga Angola Kinshasa okei Mwanda message no kinayo na Mwanda elonyo konosa na Mwanda biso bitumba na biso ezali yambonano spirituel tozali kolamusa conscience ya bandeko na biso bayindo entre temps tozolamusa boyindo ebungaki omoni tango tokei Angola ndenge na utaki koloba na émission elekaki ete esengaki tokoma lisusu na Kulumbimbi omoni na bandeko na biso bayindo bazolanda biso esengeli bayeba tango nini otozali na tango ba revisitaka histoire vrai homme spirituel aza lokola Emma omoni Emma soki ozwi yango mba mususu na misu bozotala mabele ozomona eloko te mais soki ozwi Emma okotisi yango na se omoni abendeli o mabende nyonso eki na se mpona kolakisa oke oyo nyonso ebombamaki ekomi ngonga nango mpo esekole na Emma wana biso tozokende osala mosala na Angola ndenge tozokende wana tozongi sikoyo mbala tokei lisusu mpona kokundola histoire donc mbanza Congo na lelo tozoloba boye barchéologue déjà bakoti babandi kobimisa sikoyo mabombami oyo ezali na kati ya mbanza Congo mpona kolakisa ndenge nini mbanza Congo etongamaki wana nyonso ezali fruit to mbuma ya mosala o tozosala parce que tozolamusa lisusu histoire na biso e kaka na kati na yango wana lelo toza na esengo mingi lisusu parce que lobby to sima lobby na mai wana kaka mazali kosalema donc babandi déjà étude ya kozwa ADN ya bandeko bazali awa na bandeko baza na Amérique mpona koluka kobalisa po esalema ete bandeko kuna baya komona lisusu ba famille na bango na ba lignée o bango bayelaki nzoka tango biso to organisaki pour la première fois conférence na affaires étrangères o tolobelaki ke retour en Afrique terre de nos ancêtres donc biso ba etozali awa tokosala retour spirituel ba bakendeki bakosala retour physique pour na bandeko mususu bakoma les mensonges de Vuvamu tout ça bafinga basala nyonso biso to sala musala les chiens aboient la caravane passe tozo sala biso tozo kende lelo bambuma nango ezo banda kende ko botama biso tozo koba musala donc to kende ki lisusu kokundola lisusu boyindo babombaka wana oyo bana kelasi batangi na kelasi bazokanisa ke bakoko na biso bazaki mayele te bakoko so bazaki mabe siko lokola histoire ezokundolama donc batu bakoyeba ke bakoko so bayi kotanga bakoko so bayi kokoma bakoko so bazalaki très bien organisé tokei na Mwanda tomemi bandeko bakendaka elingi koloba nini tangu oyoyo batekaka biso yambonano esengeli bandeko bayeba te na vente d'esclaves esalemaki ndenge nini biso bazalaki kokanga biso awa lokola bibwele nde nsima na yango bamindele bazalaki bacourtier mindele bazalaki oyo sikoyo bazalaki kozwa biso sikoyo bazwi bongo bake kotekela bandeko na bango mindele baesclave oyo bango bacapture awa na Afrique to bazwi awa na Afrique précisément na Afrique centrale bakaboli biso na bandeko lokwa ndenge tovandi bomba musu toza kulutu na leki bozosolola boye bakangi moko akei moko atikali moni mayimalekaki sikoyo na tango tokomi na retour tokosala nini esengeli bandeko o bakendeki symbole na bango échantillon ezala ndenge wana échantillon wana bandeko na biso bayaki baye toke na bango na bisika mundele akotela
toke na bango na bisika oyo bakangelaki biso na bachaîne, toke na bango na bisika oyo embarquement ezalaki kosalema. Donc toke kosala ba cérémonie na ba programme spirituel pona kozongisa sensation wana na Afrique. Omoni malekaki na bandi bakendeki batu bakoki ko témoigner plus sur yango. Donc tozali ko renouveler parce que tokomi na période ya la renaissance africaine. Okomona que suite à mosala tozo sala et donc jeunesse congolaise ya lelo génération ya lelo bako découvrir biloko ebele parce que ba secret belé bombama et ko banda kaka ko bima pona ko lakisa que fil Afrique na époque oyo yo mundele ayaki awa. Donc boko mona que makambo ebele zo kundola maison kuno parce que tozo la musasiko boyindo wana oye bombamaki. Donc voilà musala munene o tozo sala pona bayindo. Alors dans tout ça ba congolais donc ba africains et là, qu'on va bénéficier ezali vibration spirituelle d'abord, veille africaine, donc africain, dans le réveil africain, donc africain, la mukali-susu. Omoni, ndé là qu'on va bénéficier parce que si quoi beaucoup mona que conscience africaine, raisonnement africain et qu'on banda ko bongwana na période de nyos. Si quoi africain ba ko banda ko mona que état oyo bazali ezali non conforme na ba réalité. Donc tout ça musalo tozo kende ko sala. Alors mais na ba délégation ba to kende na bango affaires étrangères tout le monde ba bande ko na biso ba mboka nini ba yaki ba diaspora ni bazalaki et puis pour une présence à américain. Oui, parce que l'air ba teka ki biso. Ba mususu ba kende ki Jamaïque, ba mususu ba ke Haïti, ba mususu ba ke Amérique, ba mususu ba ke Europe. Alors il fallait qu'on soit ba ndambo bazana ba ke Amérique bazana Europe nini Jamaïque kosangisa bango nyonso ndeko ya awawa. Omoni wana kutu baye muke parce que ba mususu bakoya prochainement donc on a déterminé mais ça bitumba to si to engagaki donc to si to kotaki na processus donc bitumba to ko bunda ngo tikino victoire final et kozala ke ba africain ba lobi pendant que bino ozana bitumba pendant que bozali déterminé ozosa mobembo zoya bandeko baota mboka bapaya ba mboka mindele baza koya obani su bitumba olebo banda bitumba ya kubundisa oyo musaba ozosala bokomi suzu bino ba musulman to sito bosana masolo wana bino ba musulman un moment donné ba livre kutu le mensonge papa nkusu to tanga yango bandeko ba Youssouf babimisa ba livre to mona ba bitumba ba débat contradictoire o to sala à l'époque avec ndeko Eliezer ayebi na RLTV tout ça ba musulman époque on c'est le cas mais ndenge ni bokundoli yango lisusu kozonga na yo boki kubeta bandeko ba musulman to yoki yango ke ba depte na ba beti bandeko ba musulman to yoki be bake kobuka ba paroisse na yo mosusu na ebité comme toza na yo moko to lingi to yeba eloko neza koleka mona mboka kundola na bon eloko za koleka bino bokanisa ke sila mais bandeko wana ba sukisate bazana biloko na bango bazo sala c oyo peto yebi parce que eluka ki pe biso to linga ko comprendre au juste eloko nini lekaki et na regretter que un soi-disant grand maître aza komi benga grand maître ne moins dans semi azokoma le petit féticheur de la majorité fait brûler le Coran. Et ça mensonge grave, calomnie grave. Tant azolo ba fait brûler le Coran. Donc linko lo balokola te to tindi batumba Coran. Au moment où ngana zokende ko sala elongo na bangunza toke na Angola poto kende ko sala mosala na biso. C'est à partir d'Angola bakobenga biso que voilà ba musulman donc communément to benga ka biso ba islamisé bas na 3 vula na biso dans le bibon to kolanda nanu te wana ezali po ba distraire biso na musala tozo sala to koyeba réalité tango to kozonga bon et comme basali yango na 4 places basali yango moko liboso ya mibale ya misato tolobaki bon l'état azali akosala musala na ye akosala banquette na ye tout ça parce que il faut bayeba muto ya bandaki e bandaki ndenge nini e kendenge nini mais tout ça na objectif ya ko saboter musala tozali na yango ozomona nde wana alors ko kamwa ke tango sko to komi na mwanda
nde bayebisinga ke bapublie na internet ne monde ensemi akomaki. Alors tant a commis les petits féticheurs de la majorité, c'est qu'il y a un grand féticheur, il y a opposition. Alors, quelqu'un qui se mène à côté de féticheur, alongwe na musala nzambe, ce qui veut dire il y a un féticheur, ndenge batu bakanisaka e chef spirituel, nzoka zalaka féticheur. Alors ce qui y a un féticheur, yende, biso toana biso ba féticheur te, mais c'est par jalousie. On a moni a commis les collabos. Puis quelque chose plus grave que ngana lobaki bakobomaye d'ici 2017. Tala nanu donc vraiment ndeko nanga yinlonge nzamba bakoko alimbisa yo mpungu tulendo alimbisa yo. Ezala bongo ngana message à Kimia. Na moni ozo dérouter moi mingi. Mais ça là est fort hein. Soko lingomela mai sengelango tatala tango po ezongisa nanu bongo na place nango okoma ko raisonner malamu pe alongolo moko ezolata yo sale fort po no longolango musalo ekosalemela bongo te na balikunia na nini tozobundela po bayindo babika tala plus grave akomi allié ya ba musulman hein siko na koloba nini azalaka kaka na nzila Congo to siko ya komi na ye musulman depuis quand ba musulman bakumisa ya kimpavita. Et à quelque chose que Abraham ami na ye Coran ami Abraham aza beau frère na yo parce que balaki ndeko na yo Agar omoni. Alors omoni ceux qui to bandi ko kende na ba distraction wana balingi ba embrouiller biso poto sala te musala. Ça peut être mission de monde na semi azwa ezali ya kofinga fumukusu parce que à chaque fois nazana mwanda dernièrement nakendeki na mwanda akomi lisusu toujours kaka majorité. Mais est-ce que ils a peu provocation te papa Nkusu parce que les loyo bandeko d'abord un ne mwana nsemi azali dara parenthèse to lo individualité mais comme c'est une actualité aussi ba tozo landa ba ko ba azali ne Congo azane Congo azape député avec député ya Congo central azana base munene et à chaque fois yo tango zo kende kuna o moto zo kende pe ko tumola yalo ka fief ya mutu yo kendaka kuna eputa kuna ezali fief na ye ya Congo central ye fief ne manyanga mais manyanga eza ya yete ba Congo eza ya yete eza ya bayindo banso parce que en ce royaume Congo eza ya bayindo banso donc ko sakapara ko te kuna mais so yo pezo kende kuna zuzu leader oto kende calamité na 300 bato oto kende bango papa ebeli mbote papa ebeli mbote azala délégation bangunza okenda ko sala musala mona mwanda wana ya provocation est-ce que tunaka ye autorisation avant kende kuna zela nano po ye grand maître ye tanga matisaka banderole te lelo matisi banderole ngana ko interpréter ngo ka provoquer nga ti ngana zui donner spirituel donner spirituel ye makambu na ye ngana ke na mission oyo nazana yango na ke ko sala musala o wana et na musala nazo sala ya zo senga bakunda ngana bandi même nenga zoloba lelo ke le bakongo soki ndeko na ngai conscience ne ezalaki ko sala tango atindaki ke bokunda ye mobimba soki bokundi ye te bo décevoir ngai mais lokola bakongo bakundaki ngate il fallait tika ye bake bazalaka pour yete baza contre bakunda yo mobimba asenga bongo akomango soki ezalaki ye mbele tozana ba poursuite judiciaire sikoyo omoni parce que nalimbisaka ye chaque fois parce que wana azosala ba menace de mort même moi utokoma sikoyo parce que soki yo kosi batu ke mutu analingi abomanga donc c'est que yo ozana ba makanisi oboma ye pono prétexte ke ye alingaki aboma ngai ozomona biloko wana nazo continuer ko pardonner ye nzambe ya bakoko alimbisaka ye mais tango azomela mais on peut reconnaître quand même que aza grand maître africain ye nalingaki na ndima ye soki namonaki ke azoyeba pe ke mai nasalaka eutaka na mokili ya molimo parce que molakisinzela eza pe bakoma provocateur nalobi boye mutu locomotive namipesa yango te namipesa te bapesaki ngai ke kende kolakisa nzela yango nani mfumuki mbango omoni totelema penda mingi na babiteni wana te me tika nameka na kopesa o mwa lumière
Ce qui n'est moins dans semi, alobi que nazali soutenu à 100% na pouvoir, yango nazo réaliser ou nazo réaliser. Aniye que eza ba ordre spirituel. Ngai na kondime nani. Parce que ndenge ta prophétie oyo tangu omoni nde tovandi na bino boye. Tangu nete ezake mutu moko ko yebiso likambo. Par exemple, abandi yango lelo te na 93 tangu tobandi ba campagne en plein air. Na keko yebisa ke no siko ngonge koki sango yebima libanda. Mais kaka ye azo yebisa ngai nini? Oh non, Mobutu mtazo financer ba campagne au moment où Mobutu abimisa ta infranté. Siko ngana yebise ke omoni ngano to neto tala ni boye. Ngai nde mutu nazo sala makambo wana. Papa Nkusu ba comprendre rappel yo te pona nini. Papa Nkusu au moins ye nde mwana ntemi babika tobika ta député national aza quand même na monument aza mais Papa Nkusu asala raté. Papa Nkusu asala raté. Papa Nkusu komone na Jaguar. Papa Nkusu komona ye na ba Jeep. Papa Nkusu komona bureau mobimba lopango mobimba na Ipen. Papa Nkusu aza na résidence. Papa Nkusu aluaka ba stade. Papa Nkusu asala raboye. Papa Nkusu avoyaka mais asala raté. Et belé pe baté ka koma vulu ba prophète atoli bazali osungaka bango limbisana loba parce que ngasi na mona na moi ba émission mosusu na yambiye na mona rappel na activité mosusu ozo sunga pe bandeko na mosusu mais basala raté yo zo sunga bango mais yo zo mbongo wapi donc mais okundola papa mais est-ce que mfumu kimbango Jaguar papa Nkusu est-ce que mfumu kimbango aza pauvre Jaguar ko ta kini oza pambi bato boso batamona Jaguar na kini est-ce que mfumu kimbango aza pauvre mais ngana salaka parce que mais yo moko zo mfumu kusu olembaka te l'air nyonso za na mosala mais naza na kati ya mosala ozomona organisation mokila molimo soka tindi yo mosala akopesa yo lolengo ko s'organiser yango makoki wana uta na pouvoir te ndeke mais tout na pouvoir est-ce Kabila na pesa kombongo wana te mais tout na pouvoir tala d'abord omoni tina nazoba na bandeko na bisoke eza mawa pona nini soki biso tozo sala mosala oyo po pouvoir apesa biso mbongo carrément tobimi libanda musala ozomona carrément bimi libanda musala biso tozo tangisa bato pona ba génération future esala boyeke bokonzi nyonso ya mboka ezosenga appui intérieur donc elingi koloba biso tozo loba pouvoir ezo fonctionner azana besoin ya soutien spirituel pour à fonctionner malamu bapesaka bi na mutu aza na kati ya terrain il faut libala ezala entre elle spirituelle na elle politique soki même lelo baboyi yango mpona président Kabila mais oyo akoya nsima akozala toujours na soutien intérieur parce que jusqu'à présent eloko tozobunda nango nanu to récupérer pouvoir na biso te comment bokoki kondima lelo ke gouvernement américain ba-américain moko boye balobake no tozokanga mutu na RDC. Est-ce que bazon dima que Congo est souverain à l'air wana? Et ce qui est là parce que yo zomona que bazon menacer général Kanya momoni yango malamu mais lobi ko za la tour na yo. Donc eza lokola lelo babomi soso pona semeki bongo lobi soki bokilo aye. Kasi yo soso tikala ke ko za la yote. Donc ba congolais pe ba africain fallait bazala mayele. Biso o tozo sala ezali mosala ya tata. Donc soki balingi ba ya batanga parce que soki batanga ezala ka moyekete. Omoni mbongo eza moyekete mbongo eza magite mbongo eza na mosala donc mbongo eza na mosala il faut yeba mbongo eza mbongo eza litala il faut bananano ezala ka spirituel après ye physique il faut est-ce que alors il faut mais pas les cas côté pe baninga no te ba chef spirituel ba comprendre ngo bango pe batambola ba Jaguar ba Jeep lokola yo tambola ngala tambola kanango na prestige te na tamboli na motuka eza kaka moyen de transport ça peut être bango bazoluka ya prestige mais na mokuse eza boye nesika bafinga kakasi pe bakosaka batu ke kolabo aliaka mbongo pouvoir asala kaboye kasi baya otolakisa bango émission ici musala omoni ndeko na ngai yeba boye Afrique eza riche Afrique eza riche il faut pe africain akoma riche faut balana na richesse na ye yango wana nazoloba na bandeko bayindo tozobunda parce que il faut lobby jeunesse ya lobby et à la jeunesse donc Afrique ba milliardaire ozomona
Afrique ya baizine, Afrique ya musala, Afrique ya économie ya makasi. Mais c'est ça. Ba grand maître na ba petit maître, ba petit bo sangani, bo bani ko sa Congo ke ndeli boso. Zela. Parce que on dit là au grand maître, oyo zela na yebisa yo la kisi. So ki pe muso boy bido nyonso. Na ko tanga komo loka papa wa Sambulwa. Ye pe azo telemela makambo. Finalement to comprendre souté. Matondo mingi zala ka bongo tailleur azo kata lamba zo kangisango. Na suka elambe ko bima. Elambe ko bima kaka mais eloko moko na lingi na yebisa boye. Émission sidi. Matondo mingi. Omoni soko yoki mutalobi ya za roi des rois, tuna ye royaume no eza wapi. Soki mutalobi ya za empereur, hein, tuna ye empire na ye eza wapi. Merci. Parce que omoni mutu tanga sa yebisi bandeko na ye ki aza grand maître. Merci. Alinga komi kitsate. Mais nazo senga na bandeko nanga ba effacer ba conflit inutile. Ba longola bozoba bangu te. Grand maître na biso eza mfumuki mbangu, leader na biso munene eza mfumuki mbangu, mobikisi ya baindo. Mfumuki mbangu aza liboso, biso tozolakisa bato tolanda mfumuki mbangu. Okay. Osomona matondo mingi. Kimia ezala na bino banso. Etumba. Alors, oyo azo provoquer biso na ba forme nyonso. Kobosa na teke bisika nyonso bokosalela makita. Esika nyonso bokobongisela. Mabele maina mupepe eza wana. Ce qui ça peut être bakorda kibino grâce. Bomona ngote eza bozoba parce que nzambe d'une manière ou d'une autre a réagi saka. Merci beaucoup Matondo mingi na Papa Nkusu. Papa Nkusu batobele balandio, batobandio mikila poto, numéro de téléphone baki ko zoyo. Matondo mingi na balinko benga biso bobenga biso na 099 donc 9 mbalamine 36 611. Wana ndebo so neza mikuse trop maleka qui n'a pas bibliothèque vous appelle ma bébé et puis on rappelle l'émission to préparer comme ya dialogue to lukato yeba élection to dialogue to élection to lukato comprendre pe masola ngozo ke ndenge nini to ki ba so ko démissionner ba ko na opposition ba ko na majorité to so comprendre sous émission population to ko beta ko pe na ba politique poto mitu na Congo na biso Congo vous ki mbango Congo ya Patrice Emery Lumumba Congo ya Mzee Laurent Désiré Kabila Congo ya Maréchal Mobutu to so ke nango wapi tukutani lobi na masola sika Matondo.